tozate même pour ça les osala. J'ai aimé vraiment. Pour ça les osala biso tozate tozana Kinshasa, tozotambola partout mais on a Kasangulu ça toujours na musala. Et là déjà ça dit quelque chose. Ils ont vraiment la Rwandais faut congolais et c'est pas une musala pour ça beaucoup de sensibilisation beaucoup de conscientisation. Quand on ndenge na ça qui dit non lutte ça makasi bitumba ça makasi tina su ndaotika te ata ba intimidation ata convocation na ba pesi yo kobanga te garder ça problème te ça une convocation ba osala obelo moko te ça makamba donc sala musala conscientiser ba tout sala musala Kasangulu za na monopole ya bakoko na biso mabele na biso ezali kona yo sala musala ngeli enseigner ba tutangisa ba idéologie ya yanama na musala o tozo sala eza mama la même te so za ngamba ba donc maloba mingi oyo yo lobi yango solo mais tozo bunda kaka talaka ba continuer mboka bayeba ke lito tozo bundeza ya solo ya solo parce que bango moko baloba ki président de la République aloba ki on a 2006 soit disant président de la République il faut dire ça président de la République aloba ki yango na 2006 alobi ke bana ba kofuta ti article pesa wana le lobe tozo kolanda tosukola ki bana bilamba pona bakende classe bana bakende classe ba okena tongo babengani bango bakokende babengani bango tozokama tuka bazwa les devants pona bataille la biso ba makambo oyo mais tozobunda kaka c'est la lutte libère. OK. Donc en tout cas papa biso tozate na Kasangulu mais nazana esengo parce que bozo sa musala. Donc base confiance na biso ça sala musala ndenge singoli muta ko sala elo bazate muta ko simba bazate continuer ko conscientiser ba tant nous sommes ba ndenge ti bourir ba kitena ole wana OK nkamba yango na bina kita na moni loko j'étais surpris na ndenge ko il y en a marque Kasangulu azo déclarer ba loko ça va ça nous avons ça avec nous bon continuer on attend pas de ba ngombe koki oyo koya nous avons bangisa mwinga merci OK merci bandeko merci mingi moni musala zo sala manenge to lobi biso to sate mais il y en a marre ya Kasangulu bilo moni to dai ko lekana sana ngana tena okende kamba mais par hasard na yeko mona banderole o batie na nzela epesika esengo po basali yango po basali babatuma na bango nde musana so même partout kongo mobimba bato bayeba boye yana mara azosala mosala aza koimplanté partout azotia babase yango exemple ya base ya Kasangulu biloko bomoni naza na nzela na voyage na okende nkamba me nakiti mpo namoni banderole par hasard nde nasololi na bango balobi basalaki yango mpona korekame enseignement gratuité enseignement primaire lokola bayiga kongo bango moko balobaki yango me bakokoka kosala yango te eza na constitution me bakokoka kosalela yango te donc eza mpasi celle la lutte libert tozokoba bitumba eza makasi kotika te merci tozokende nkamba toke kosambela tosenga papa Simoki Mbangu asunga biso na lito toza nango oyo akufaki mpona bitumba oyo alatia biso sina ngoya tokuka bitumba oyo ntina suka donc on est là avec papa Simon tokekota na mosole tosenga makasi nguya ya bakoko nguya ya Simoki Mbangu esala na bitumba oyo toza nango merci kitoko président.